likambo ya kisente esprit kuna zate tango otera na internet mutu atelemelaka yo te mais okei odela ya balimite yango na benyo avec amour po tosungama. Non. Moi je pense que le kola na benyo po to partager oboyi soki olongoli ba fiche wana na page na yo te, je vais te dénoncer parce que oye pour la séduire le peuple de Dieu. Mais makambo zosala subasima biblique na ngweza wapi? Na boyi likabo ya badon ya prophétie na yo te. Mais problème ne ministère prophétique enseignement nini oyo sopesi na internet oyo yo lelo ozalaka na poto na Kinshasa ba reconnaître na ministère prophétique. Mase tika kokosela nzambe makambo. Na tika kokosela nzambe makambo. Yo na moni nde oye na molimo ya kozongisa mama olangi na kati ya Congo. Ezala mo problème te bloqué na yo ngai mais lokola oboyi partage yo zokosela nzambe makambo, je vais te dénoncer. Lokola biso tozo ambriye batu yo prophétesse yaka na ba fondement biblique. Je vais te dénoncer, je te promets. Hein? Ozalaka na poto koma awa na Kinshasa ba reconnaître ministère na yo. Quel enseignement, quel fondement oyo apporté na kati ya corps du Christ? Vraiment c'est. Naboyi te oza na Saint-Esprit na yo. Mais problème eza wana toka telinga téléphone lokolo yoki, moi je vais te dénoncer. Nzamba yokela yo mawa. Bonsoir. C'est vraiment triste. Rosette azandoki ya pungwaka penza bien na butu tango suye mutasukolaka bandoki nyonso amekili kuna bilamba na butu. Ya lobaki a bloqué nga na WhatsApp, a bloqué nga ta kuma ikotindela nga ba fiche ordination na yelo la mbula nga na bloqué. Siko na Facebook awa lien ya enseignement na nga na bandaki sur les affermissements, première nini on enseignaki sur la rédemption. À côté vraiment na page na nga Facebook ndenge ezala lwa mutazo commenter lien. Ache premier commentaire photo na e ya ordination na toge, deuxième commentaire azo signé, troisième ache ba photo atelemi na ba pasteur wana. Donc na supprimer nka na malembe na moni kuteloko oloba na ete donc omona bumake azana kindoki moko esangani na tetitesi ya bakinoa na matumboli. Donc je ne sais comment la définir. Mais c'est triste parce que je comprends vraiment que Batumsusu bazana bango kaka destiné pour na lifelo penza.